Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Kisongi Songi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na balandi nyonso ya sika. Bienvenue na ba o nyonso déjà balandaka biso na ba chaîne na biso mosusu. Oyo eza deuxième chaîne na biso kandenge boyebi. Tozalaka na chaîne mosusu ya Étoile Nines TV. Oyo pe ya Kisongi Songi officiel. Eza pe moko ya ba chaîne na biso. Ezalaka mama Étoile Nines nde ayaka kopesa bino basango, ayaka toujours kopesa bino ba news kandenge ezalaka. La famille lelo na memeli bino mwana penza ya papa na biso, papa na biso oyo abando yembela nzambe na kombo ya papa Alain Moloto. Lelo mwana na ye ya mibale auti kobala abali pe kandenge boyebi kande bomona mwasi pe kitoko na kombo ya Priska ndeko na biso to frère na biso Jean-Michel Moloto lelo bakomi kobenga ye marié devant l'état, devant ba parents et pourquoi pas devant Nzambe. Bible yango moko yebisaka biso que non de mariage, que les mariages soient honorés de tous na système moko ya bien penza makasi. Bandeko na ngani ni ekomeli bango makambo nini esali que non lelo oyo Kisongi Songi officiel e ya kobeta masolo. Avant na kota na mwa mozindo, avant to lobela nyonso ka ndenge to mesana na biso kobeta masolo la famille, na rolingana nuna ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Soki eza mbala na yo ya liboso kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel, en tout cas na osenga na bino bo s'abonner massivement, s'abonner. Tango bo s'abonaka pe bongo bo sana pete ko salela ka biso ba partage. Biso to lela na biso ba partage, to lingaka ba partage na bino parce que ba partage esala ka keno vidéo na biso etambolaka kitoko makasi ba partage na bino esalaka keno tozwaka pe ba abonné mosusu parce que tant to fongolaka ba chaîne tozalaka na posa ya ba abonné. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka Gavker ayeli bino ba masolo moko ya bien, Gavker ayeli bino ba makambo moko ya bien. Bandeko nanga bino o bozana problème ya poso, bozana problème ya ba mabumu ezo dérangeaka bino ba règle douloureuse. La famille na yeko senga na bino bo consulter to bo contacter Gavker. Gavker aza penza na ba solution ebele. Ezala pona basi, ezala pona mibali. Gavker aye pona kosunga bandeko nyonso oyo bazana problème ya ba santé oyo santé ezotungisaka bango. Donc Gavker azawana
po na bino. Bobenga ye na pete nyonso, bobenga ye penza na kitoko nyonso ekozala malamu mingi. Kane to beta masolo kandenge to solo la bandeko nanga lelo oyo to ye penza na ndeko na biso na kombo ya Jean-Michel Moloto. To ye deja na ye bandeko nanga makambo ya libala, makambo ya kitoko, makambo ya gu. Libala nde libala moko esengo, libala moko ya bien penza makasi. Babalaka la famille, babalaka penza. Yangonga na lobaka toujours ezalaka bien makasi. Soki bino boza ba parents, tango bokolisaka bana, bolakisaka bana nzela ya Nzambe. Na kilelo oyo, okoki kotikela bana biloko nyonso ya mokili, bandaku, bamituka, ba entreprise na yo, nini o nyonso za nango okoki kotikela bana na yo. Mais soki bana na yo bayebi nzela ya Nzambe te, tina ndenge okokufa, bakoyokisa yo ka soni. Bakoyokisaka yo soni, quel que soit ba mbongo na bango, yango bongona bana mosusu ba parents batikela bango bomengo. Mais ba parents bakufi, bana batikala na buzoba, bana bakomi kotiaka basi mosusu bazemi, bana kutu histoire na bango ezoyebana te. Pourquoi? Parce que ba parents balakisa bango nzela ya Nzambe te. Mais bana oyo ezalaka keno ba parents balakisa bango nzela ya Nzambe, bana wana bapesaka toujours respect na honneur na ba parents na bango. Quel que soit que ba parents basi bakufa, bana bapesaka ba parents ka respect. Soki lelo totali bana ya papa na biso Alain Moloto, bana moko très exemplaire na koti kolobango. Baza bana moko jamais au plus grand jamais okomona bana wana keno yango bakotaki sur les réseaux sociaux bayaki ko répondre soki nani yango balobaki yango emataki ekitaki bokoyoka bango te. Bayaka te. Tomonaki awa mwana ya liboso, la fille aînée ya papa na biso Alain Moloto asalaki pe mariage na ye. Asalaki penza libala na ye, kombo na ezalaka kesi ya Moloto. Ayembaka pe kitoko fille yango. Kutu muto a parena mariage na bango, c'était papa na biso à Toms na mama na Dej. Nde bato ba parena mariage na bango. En tout cas, ezalaki mariage moko kitoko tina kilelo oyo tina ndenge bazana ndako libala na bango toyoka sango te keno yango mwana papa Alain Moloto abimisa makambo na ya libala aya nango sur les réseaux sociaux toyoka te pe tomona te. Ata moko te. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, dès le départ, déjà papa na biso Alain Moloto apesaki bana na ye éducation moko ya kitoko. Ateya bana na ye, alakisa bana na ye nzela ya Nzambe. Alakisa ibana na ye nzela ya koluka Nzambe. Alakisa bango respect. Alakisa bango kenon ndenge za boye ndenge zalaka. Dans la vie, il faut que ça la boye, il faut que kendaka boye. Lelo bakomi ko pesa honneur, ipa ya ba parents na bango ata soki lelo ba parents bazate. Lelo bakomi ko pesa respect na ba parents na bango ata soki bazate. Parce que pourquoi? Parce que balakisa bango nzela ya Nzambe tina kilelo oyo bango pe batikala ko servir Nzambe. Bango pe batikala ko luka Nzambe, ba luka Nzambe na motema moko, ba luka Nzambe na busolo nyonso bandeko na ngai. Lelo bo mona bino moko ba résultat. Et pour bo mona mariage na bango mariage moko ya bana Nzambe. Mariage moko ya bana Nzambe très cool, très simple, très chic. Mariage moko kitoko onga moko na lobaka mariage moko ya Congolais, Congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba
à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains matin, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, moi sensibilisation quand ndenge zalaka na système moko ya bien, na ndenge moko ya kitoko, ba mapango akoteka yango yo. Ngana lobaka toujours et encore, ezalaka malamu kosombaka ba mapango, ezalaka malamu kosombelaka bana na bino ba mapango. Parce que vie auto vivre quand nena obeta lisolo ya papa na biso moloto, Alain Moloto, papa Alain Moloto ayeba kiteke akokufaka na ajwana te, ayeba kite. Mais kozalaka kana se ya moi oyebi ke lelo to lobi liwa ekoti kokota na nzela na ngai. Siko soki liwa ekoti na nzela na nga na kosala ndenge nini. Yango eyaki kosala keno papa Alain Moloto ayaki koteya bana na ye na nzela ya Nzambe, ayaki kopesa bango assurance moko ya kitoko. Toyebi ki atikela bango ba mapango, atikela bango Nzambe. Yango na ko sensibiliser bino pe tikela bana na yo Nzambe. De l'autre côté ba mapango côté ka $350 ya pamba. Osombeli bana na yo mwa espace, mwa lopango kandenge zalaka. Sombela ka bana na yo lupango. Tango zo somba bongo okomi na yo kotongisa ka malembe. Ezate ke soki osombi lelo ka lelo fotonga eko dépendre ka na yo moko soki olingi keno otongisa ndako lelo yo moko kaka soki olobi keno na otongisa ngo lobi yo moko kaka mais sombela bana na yo lupango tongisela bana na yo lupango na système moko ya bien esalaka mawa makasi soki omoni ba parents bakufi bana bakomi kotelengana bana bakomi bakuluna mais oyebi déjà ke ba parents wana bazalaki na mwa mbongo bazalaki na mwa vie ya bien mais pona ndako bana na bango basomba kite salaka pasi penza ya makasi. Tozonga na makambo na biso kandenge to beta masolo ya mwana na biso leki na biso petit frère na biso grand frère ya bana neveu na biso na ndenge moko ya bien Jean-Michel Moloto bandeko nanga lelo ayeko bala Priska o lelo tokomi ko benga yepe Priska Moloto. La famille. Yango ezalaka toujours bien kande na bandolo bana ebandeli. Bote ya bana liloba Nzambe. Lakisa bana nzela ya Nzambe. Ata soki bozate, bana wana ba osalaka honneur na bino. Félicitations surtout na couple Moloto o bauti ko balana. Félicitations à Bino. Toyebi que le mariage n'a jamais été facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, mariage ezalaka bien, ezalaka goût, ezalaka kitoko. Soki na mariage na bino boza na Nzambe, botia Nzambe liboso, boko vivre penza libala na bino na kitoko nyonso, mais soki boko tia ba comportement na bino liboso, boko tia ba moyen na bino liboso, yango bomonaka mabala mosusu ya ekomaka catastrophe. Moni libala wana mwana papa Alain Moloto abala ki a divorcé. Pourquoi? Parce que botia ba kombo na bino liboso, botia ba mbongo na bino liboso, botia ba niveau d'études na bino liboso, yango ebo makama bala ebele. Mais soki totie Nzambe, totie bolingo, en tout cas bon mona keno bokende surtout et encore liboso dans le Seigneur na système moko ya bien. Moi conseil quand na mesana nanga kopesa conseil nga na pesa nanga conseil partout eza la chaîne nini na opesa conseil parce que eza nature nanga eza bénédiction on Nzamba pesanga ya kopesa ba conseil la famille ba pesa ka conseil voilà na kopesa ka conseil na ba nouveau marié quand ndenge zalaka tango zokota na ndako libala toyebi ke la plupart ya ba parents ba te ya biso surtout biso basi ba kote ya biso makambo mbetu ba kote ya biso makambo cuisine propriété kandenge zalaka bate ya kabiso même mingi ba parents ebele ba bossa na kote ya bana na bango liloba Nzambe tango okota na ndako libala la famille makambo nyonso bakoti kote ya yo bakoti ko lakisa yo comme spare o ba doto lo baka penza extra super na cuisine na mbetu na propriété. Mais au mona ka mobala zaka likolo mobala azo yo kaka yote mobala zaka ka basi mataki ta yo kutu batali yo mwasi Nzambe mais mobala zalaka kaka posé te. Conseil kana kopesa bino lelo eza que totiaka le Saint-Esprit au dedans de tout.
tia Saint-Esprit na makambo na yo nyonso ozosala ozolamba tia Saint-Esprit boza na mbeto na mobali tia Saint-Esprit ozosokolaka ndako to kobongisa ndako tiaka Saint-Esprit bandeko na ngai. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe. Papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.